Peuple congolais, bande konangai vraiment nakanisi ndenge bomoni nga lelo awa. Donc eza pour la repousse biso message ya esengo kaka te parce que nakati ya mboka na biso tozaka toujours na esengo te. Vraiment nakanisi bino mo bozo komona lelo oyo. Donc makambo nini ezoleka na kati ya mboka na biso. Ndenge nini ba pandi rassemblement oyo bino bochaki motema. Oyo bino bozolo bla rassemblement oyo biso na kati ya diaspora, na kati ya résistance. Toboyaki bomoni suka na yango ndenge eza kokete. Nakazi soko to tala bien na histoire ya Congo, biso ba congolais eza pasi penda. Ta mususu na linga komitia te na place penda ki ngape na za congolais. Mais moyena ki mamboko na ngeza te parce que je suis un noir nazana makila ya Congo, moyena ki mo yango ezate. Malgré tout, tozwa ba mikanda, tozwa ba nationalité na kati ya babele awa, mais makanisi na biso ezaka na kati ya Kisasa. Makanisi na biso ezaka na ba dégradation na ba congolais. C'est pas que pas singa na kombi ce qui nationalité, na kombi na nationalité awa. Donc na bosani mboka nanga non. Ba mindele pe batuna ka biso bobunda ka pona mais non, nous sommes des Allemands mais toujours bunda pona bande ko na biso parce que démocratie va na mboka wana te mboka ya li république démocratie ya lokuta. Ba opposant ya ba mafia ya ba sanguinaire ya mabumu ya mbongo. Bozo mona ndenge rassemblement o bino bochocha motema. Bomoni ndenge komi. Batu bazo boma biso kaka ba congolais biso moka bazo boma biso. Na éviter vraiment ceux qui congolais niveau ni biso toko koma nango pauvrement moka na biso ekangola. Mayele ezalité. Ba opposant oyo bazana mayele atamu kete. Na liku tokotanga ba komo na bango te. Parce que na benga bango ba opposant te, na benga bango ba ventreur. Donc bato balingi bazana besoin mongo mabumu na bango vimba. Batambola na ba voiture minene, balala na banda kwa kitoko. Donc idée zaka ka ye mwasi na ye bana na ye na famille na ye. Yango na bomoni lelo oyo même kutu IDPS so to soko lobela IDPS et Koufi. Pourquoi? Parce que congolais ayebi koyeba te ke parti politique ezali parti ya ndeko na ete ya noko na ete eza parti ya ba congolais. Yango pe toujours moni na ba orchestre na biso comme vampire bakuba ekufa. Pona nini kolo nango asi akufa. Vampire bakuba pe ekufa. Ndenge bo to moni pe tozomona pe ba orchestre mususu bakolo nango bazo kufa ba orchestre pe ezo kufa ndenge moko pe na ba parti parce que eza modèle na biso ya ba congolais. Papa na biso Tshisekedi Auto Tikabiso, que son âme repose en paix. Il était un grand combattant d'élite. Oh ya sala ba combattant na kati ya mboka po yenda sala ki ba combattant. Abundela ki Congo na ndenge na ye mais azala ki homme démocrate. Mais akoki kotia démocratie na kati ya Congo te. Akoki même pas ko vanda na kati ya Congo. Oh yeza ko le démocrate pour akoko dirigeant. Pourquoi? Parce que ba occidentaux bazalaki toujours simana ye parce que azalaki kolanda makambo kaka ya ba décider, ya ba décider. To bundi na ye na non violence, ti lelo oyo ba Rwandais ba komi ko botela biso mboka. To bosani ke toza na occupation, biso tozoko mona lokola ezaka ka dictateur. Mais tout ça va être occupation, pays ça occupé biso malembe ba institution nyonso tout ya mboka na biso bazu yango na maboko. Alors biso tokomi kaka Kabila dégage. Ya dégage. Yango na moni biso toza ba résistant. Na kati ya résistance, je salue d'abord monsieur Honoré Ngwanda. Oh yaza na résistance et puis nandimi me ya culpa na ye, c'est vrai que papa asaki me ya culpa parce que moto nyonso tout azala mabe na ye. C'est un grand résistant. Et puis idéologie ya za nango oya bundaka nango yango be biso ba grand résistant toza na yango lelo tozolanda idéologie ya papa. To tikali ba ofele. Message na kopesa papa yango wana. Papa to tikali ba ofele. To tikali na yo papa Ngwanda. To tikali ba ofele. To tikali na yo papa Ngwanda. Oyo azali congolais oyo ayebi ko bundela mboka na lelo nenga solo azala résistance nengo lobaki singa ya bana ya résistance ekangama biso pe bana singa tozala singa wana lelo na eko kofi na confirmer yango ke papa na biso wana makamundu so lobaki yango to komona lelo papa Ngwanda yebisaki biso yango na yebi ke batu musuba ko lobaki papa Ngwanda asala kiboye mais oui c'est résistant maintenant. Yo sala kinite oyo bavandi kuna. Baza ulia bambongo baza kusala nde balingi.
Mais papa pesi biso idéologie azobunda na biso. Vraiment, je salue présence à papa. Honoré Ngwanda. En tout cas, idéologie oyo zalango yango be biso ba no to zalango na singa oyo baki to singa to ko simana na pe na singa wana. Parce que to tikale ba orphelin papa to tikale yo. En tout cas, on a regretté, hein. Je dois dire ça parce que na sentir que ba Congolais to za na niveau mo buzoba. Congolais mutako bo bande connaît Congolais. Tande bakangi mwana semi mutu nyuso zo sepela. Mwana semi bakangi mutu nyuso zo azomona ngo kaka rien. Et il est le seul où il y a télémi na kata kin na kata Congo sur ba Kabila dégage Rwandais abota mibo mwana semi bakangi ye siko ba kotie na prison ba ko sakane ba Congolais kaka okani ya mawana ndenge pe kombuda izali ndenge pe ye mazali aza aide ya ba occupant aza aide ya ba occupant donc ba sa ko boma biso kaka na bandeko na biso ba Congolais oh bandeko na ngai bandeko na nga ba Congolais est-ce que vous avez battu mboka na biso ezokende papa na biso Tshisekedi abundi atikeli biso eloko moko te tala rassemblement oyo bino bochangi motema tande ekofi ya azalaki grand démocrate azalaki homme de paix azalaki koluka yoka kaka ba décider azalaki bien na musala na ye. Mais alali saki biso pongi ya bébé mingi, tolali mingi na pongi. Tolali mingi. Même les 19 au biso tozelaki, alali si biso le soutou, tolali le soutou pongi. Pourquoi? Parce que ba décider. Hier zaki na idéologie na ya démocrate. Mais ba décider ba to ba bomiye. Ba oyo bino bokene ko yamba kuna ko va na bango na kati matanga na ye kuna. Bango nde ba to ba bomiye. Babomisi ye na stratégie nyo surtout wazaki nango akoko sa stratégie atamo côté banda combat na ye ya démocrate atikale ko va na sikango na vraiment na respecter âme na ye que son âme repose en paix papa na biso il s'est combattu mais atiki IDPS sikoyo ekufi parce que yende mutazaki makasi na IDPS yende mutazaki idéologie ya makasi na IDPS siko nani akozwa IDPS nani tokotia mutema na bino non bino boye kutu ko bebisa susu IDPS ngo malamu mundenge ezo ekomi kokoma ekomi etumba ya IDPS etumba même bango moko ba o bazana rassemblement o bino bochaki motema boko tia motema tele na ba 5 nyoso donc corruption ezoko tambola makamu zo tambola kunesa ya malamu zate bakangi mwana semi ye wanati toko senga libération ba homme politique bango nyoso ko misabo ba diomi ndongala ba nani ba tous ces hommes politiques o bakangi bo libérer bango nenge pe bokangi mwana semi il faut les libérer botika ye na ba homme politique nyoso bokangi bino message na opesa bino ngona bino bozo ko continuer ko sala buzoba bozo ko aider occupation bozo wela kaka ba problème ba titre na bino ba place na bino yango bozo welela boko moko olebo lu libération yango boka bino boko moko wela libération ba poste na bino. Qu'est-ce que tu dois faire na poste ce qui mboka no ezamala muté est-ce que yoko ko diriger mboka wana na dictateur banda le 19 poloba le 19 banda Congo balali pongi bolali si peuple congolais pongi ya minene siko bino bozo rassemblement banda le 19 eloko ni bosala libiso eloko nini bosala libiso oyo biso siko toko yoka bino pe toko ndima bino bosala libiso nini yo papa Ngwanda azala na raison namoni peta papa azala na raison c'est vrai azala na raison omoni bakangi siko mwana semi dio mindonga na banda vanda kuna eloba magate ba opposant nyoso ba yo basa kuna bakanga bango eloba magate rien il ne parle pas de ça mais ba mususu baza kuna basimaka bango te ata lobi mabe ata lobi nini bakanga na bango te moni mwana semi alobi kaka Kabila mwana ya Rwandais boy ye wana bomoni ngo ezola sake alobeli bino ba Congolais olebo zala na sima na ye bo telema na message oyo apesi parce que message o mwana sema lekoloba yango pesi biso message na biso to pesaka le Congo est occupé. Qu'est-ce que vous attendez? Moka ko kangola matin na maloba na seko na rassemblement soulèvement populaire yango biso to telemaka soulèvement populaire to lali ponga ba bébé bande le 19 tala ndenge ba ko kanga biso tala ndenge ba ko sakana biso tala ndenge bazako boma na Kananga bazako boma na Kasai bazako boma na Bazai bazako limiter ba leader na bino moko bata ventre ko telemwana
boye bakayango ke bakobanda kolia bino moko. Et puis message on a repensé bino boyoka. Nous n'avons pas des opposants politiques, mais mettons ça là ventreur. Boye bake libération Congo, bino nyoso tout, mutumuka ko sala ko zalate. Mutumuka ko za posa ko zalate. Même ku tubana na bino oyo boboti. Mutumuka za posa ko zalate. Tout le monde seront radiés. Na ebisi bino ke soki eke na élection ya lukuta, bo sali élection lukuta, bo gagner, bo kende kaka bongo. Mais mukolo mboka wane ko tele baba congolais bozo nyokola bozo boma. Mukolo makila na ko sala oui ndenge le 17 ndenge ko yina. E ko yinde la bino et puis mukolo boye ba ke ba place na bino ya ba poste na bino lukuta o bozwa ya sanguinaire ya ko boma biso ya ventre et ko sila mukolo wana. Boko bunga na nzela. Boko kima, boko pakata mbangu. Et le jour là, vous n'aurez beaucoup de la poste de mon côté. Oh Kingandi, oh ministre Anat et Kozalate. Tokozala ba nouveau tête. Bilongi ya sika. Tozala ba Congolais et maïle basé belé. Tala toko mona na carte internet. Bana na biso Congo bo bebisi ba komi ko ba yebi ku tolo ba sous français te. Ba ko tout na rigolo la sinini aza ko loba ri soko ya ndenge. Donc etikala ka bano tout na mona Congo comme na ayebite. Pour nini bakana chien ba mende ba bochap bango nyoso oh nyoso disait ba kanyama tous ces gens là tous ces grospicules de ventre na ba opposants politiques ya ba senko tous ces gens baza ko participer na ko boma biso na mboka eza mawa mingi dio mindonga la banda vanda kuda jishimeza la kate bazo luka kufa bebite bande ko na biso ba opposants baza na prison jishimeza la kate bazo luka soki ba kufa to ebite kaka ba koti ba betie ba salire ba lingi siko bakangi mwana semi bino nyoso bozomona bozobeta maboko mais congolais ndeko na biso mwanda mbudu da Congo ngape na za mu Congo mais na bundaka pona ba Congo te na bundaka pona Congo na bundaka pona ba Luba na bundaka pona ba Swahili na bundaka pona ba Ngala na bundaka pona nyoso tanga na lobi honoro nganda ndeko na nga papa na ngai oh je respecte résistant est-ce que ngala na mungala na za mungala. Mais idéologie à papa yango siko ngai na monique fotolanda. Parce que résistance, qu'est-ce que c'est la résistance? Il faut tous la résistant, ou tout ko résister le nyos. Tant qu'il y a des résistants, na ko vendre sika moko te, place bandeko o ba nguna nga basali. Jamais. Tant qu'il y a des résistants, na ko vendre sika moko na bandeko nga o ba nguna nga basati. Tant qu'on a vendu des sika moko place, atako tu Moïse ka tumbi obi bozo ko lobela. Avant de kuna nga awa na kozala te. Na kovanda te parce que na zakala posa na ngote dans le baka Kabila dégage Moïse Katumbi dégage bakanya bango dégage bakatete tous ces dégage toko longola mboate poto lia lou to tcha lou na présence qu'est-ce que vous passez vous êtes là comme mabumu na bino oh la peuple congolais peuple ignorant to telema Congo to telema to bunda na mboka na biso ba résistant yango tous on a besoin ya ba résistant ndenge papa na biso baki résistance nga na za résistant na za na kati ya résistance donc incorruptible atolo bio mbongo kotam na nzela na nga mbongo kotambola te na nzela na ngai na kobundela Congo tango bino bozo kanisa wolike soko ba yeli $20,000 golia likambo te me nga na nzela na nga mbongo ne kotambola te ekoya te ekoleka te. Là, si bonjour, là, pour la résistance, dans la carte, résistance, dans la combattant, parce que combattant, papa n'a pas ici, dans la bango. Biso, dans la résistance, biso, tout ça, résistance. Dans saluer de Konanga, Matimo aussi, les grands résistants. Oh, tout ça, la carte, résistance. Bande Konanga, scorpion. Commandant scorpion, va dire sur Polele. Oh, bande Konanga, la carte, résistance. Bango, n'a dit qu'on résistant. Parce que tout ça, la bango, n'a résistance. Ça c'est vrai. C'est quoi c'est ça? Ma j'ai ça sous-souté. Bozo mona neba kangi ba ndeko na biso. Bazo bomba na Kanam, bazo bomba na Kasai, bazo bomba na Goma, bazo bomba partout. Alors soko biso tout ça ba résistante, to côté kama bongo na mboka na biso. Vraiment je salue tout oyo ba landinga na ndenge ya mayele. Oyo ba yokinga na ndenge ya mayele. Mo ba yebinga ba yokinga na ndenge ya incompréhension te. Na kanisi na ya aki awa pona kofinga moto te malgré na zana kanda parce que mabele na ngai Congo eza konyoka maboye bandeko na ngai ah mais oyo ba politicien ya ndenge nini oyo
Batu balela ou ba politicien ya ndenge nini. Na c'est chien bakonyonso. Bakola biso pongia ba bébé. Bino bokanisi pongia ba bébé oyo papa na biso alobaki tolala. Tolala ka yango ti lelo ba résistant balala ka pongia ba bébé te. Ba résistant basa ba veillant, ba grand veillant, ba ko veiller pona mboka. Na lobi mingi mwa mukepo na akila besoin koloba. Na kanisi boyoki ngai. Oh nyoso to ayoki nga na ndenge mayele à comprendre ce que je dis et ce que je vais dire demain. Merci mingi pour la bonne compréhension na bino. Ezanga ngande ko na bino. J.C. Makuiza, chef de guerre, les grands résistants na kati ya Congo, na kati ya Allemagne. Grand résistant. Parce que nga combattant. Je suis pas combattant, je regrette beaucoup pour ces mots-là. Combattant. Dans réalité, ce qu'on a combattant ou bien combattant. Donc, il y a des combattants, il y a des résistants. Parce que il y a des résistance. Ingeta. Et c'est qu'il y a des konabino, moumbu nabino, on a pesi nzoto na molimo, na kati résistance. J.C. Makuiza, chef de guerre, coordinateur général de RC Kabundes. Ciao. Nzamba batela biso.